Ok. Et maman Elisabeth, feu maman Elisabeth, na maman Nanga Baza, ma meilleure amie. Maman Elisabeth Osho, wana Oui. maman, oyo yebi. Ben naïbi, elles attendent Nangat. Ok. Donc, Lobama. problème au Eutobima na Barizo Awa, ça fait 15 jours en arrière. Mais ne vous en faites pas que nous, Dengue Dosa Boye, pour Naza Yaya Mukolo sur Rachel. Na benga kaye déjà biso ba cousine nyoso ndeko toza boye to benga kaye to bende Tac, matoyi tac. to benda ye déjà Bonjour. to Avec benda ye vous. déjà matoyi. Meilleur Dieu. Tina. Bonne santé. Oh, Une excellente amie. allô maman. Oui, Lobama. Donc to benda ye déjà matoyi. Biso boyebi baleki na biso bazala kaka tokopesa mutu conseil te bayokaka baya nde toza te. Mais de toute façon to benda déjà leki na biso matoyi. Et de toute façon tozo surveiller ye mobile yango. Toki kaka eloko asali foin à ko dégager pe aksa pe à ko occuper ko divorcer. Donc ne vous en faites pas. Maman Nathalie, Oui ça Aya. tombe bien maman. Ceux qui biso bato dans Libanda, moi je me présente dans la JC Royer Bangate, c'est pas la peine. Ben, Ceux qui biso bato dans Libanda, on a la peine yakoyoka makambo aksa zo vivre dans mobile loko la Kevin, tozo kango passe tozo kango. Ça fait mal. Pona ni binote. Mais biso ça. En fait, ngai na fanda na France. Et ba cousine na biso ne bazaka bayaka bazongaka. Et biso toza la possibilité que toi ba mutu place à Zalaki Kuna. Mais quand elle s'est mariée avec lui, nous on a cherché, on a laissé la fille faire ce qu'elle voulait faire. Maintenant des tozomo na conséquence. RKK et comme à Bongoti to tchaye devant les fêtes accomplies. Effectivement, même moi, ma tante m'a donné à orienter Bisoto Zamiba, liba conseil surtout maman Elisabeth a pessa Biso. Ah, les longs de tozo mon la réalité ma cam. Mais avant, on pouvait pas voir ça. Alors nous, fortement, les propres nièces de maman, et bon banane moko. Mais ne vous en faites pas, aussi, comment on appelle, on a déjà tenu les oreilles. Kevin Soka Salika Foin, il va dégager, et puis Askapé, elle va pas avoir honte de divorcer. Ata Fag n'a pas la balai. C'est pas le premier divorce ni le dernier hein, dans notre famille. Mais est-ce que Axe elle est enceinte? Elle a déjà accouché de son premier enfant. Non, mais attends, parce que ça murmure apparemment qu'elle est enceinte. Enceinte actuellement. Elle est de nouveau enceinte. Si elle est de nouveau enceinte, elle me l'a pas dit, je ne suis pas au courant, mais elle a déjà eu un enfant avec. Hein. Donc, nous, ça nous... Nathalie ou pas? Ah, ben bien sûr, on a habillé. Elle a combien d'enfants? 2 enfants. Axe a 2 enfants. Parmi ces enfants, mon cousin malade, anémique? Non. Non, en tout cas, non. Les 2 enfants sont en bonne santé. Les 2 enfants sont en bonne santé. Hein. Mais mes petites nièces, je les connais parce que bon, ils viennent ici de temps en temps. Hein. Ils viennent ici et des fois, soit ils sont à Paris, soit ils sont en Belgique, soit ils sont à Lyon. Et voilà. Et nous, on est au téléphone pratiquement en permanence. Et depuis là, le problème de micro, c'est une histoire qui a 15 jours, qui s'était passé il y a 15 jours. Nous, on en parlait déjà. Mais quand ça n'était pas sorti. Maman, attends, Nathalie, quand oui. Tu dis que le problème de micro là, quand Kasseya a arraché, non, elle n'a même pas arraché, elle a tapé le micro pour humilier votre soeur. Ça commence pas d'aujourd'hui. Parce que, oh, les a vidéo à Kala, regarde bien. Mais oui, voilà, il a l'habitude de faire ça. C'est pour ça que nous, quand on l'a, je vais vous dire ce qui est, je vous dis des choses internes. Nous, on a, Tobenda Kile qui n'a pas eu qui est que, quoi qu'il arrive, à Talobia qu'au divorce, il ne faut pas qu'elle reste souffrir dans un mariage. Si elle n'est pas heureuse, elle peut être capable de casser ce mariage et de rester avec ses enfants. Ce n'est pas le premier ni le deuxième l'année dernière. C'est pas la première ni la dernière, mais de tout le, en fait, la seule personne qui aura la parole définitive sur elle, ça va être notre grand frère et Alain, c'est tout. Attends, maman Nathalie,
Pardon, est-ce qu'il y a des échos? Vous m'écoutez bien ou pas? Moi, j'ai des Tu échos, je m'entends bien? m'entends en écho. Attends, je ferme le micro. J'ai une question à te poser. Mais pourquoi papa Alain ne dit rien? Parce qu'en On fait, a dit papa Alain, il dit mm, rien, il ne s'impose pas dans un mariage bidon, banal, il va faire. Pourquoi il ne s'impose pas? bah, C'est ça ma question. euh, Axa s'est marié peu de temps après la mort de papa et maman, en fait. Si vous remarquez bien. Axa s'est marié peu de temps avant la mort de papa et de maman du moins. Ce qui fait que à ce moment-là, on était encore dans la nostalgie, dans les choses de si on interdit, ça devient ci, ça devient là. Oh, tu combats contre moi. En fait, c'est un héritage lourd, hein, l'héritage que les 7 enfants de maman ont. Hein. Les enfants de maman, c'est un héritage lourd. Ce qui fait que chacun d'eux a une place dans chaque travail de ce ministère, ce qui fait que si quelqu'un fait quelque chose ou comment dire dit à l'autre de pas faire, c'est encore mal vu. Ce qui fait que là actuellement, elle va voir avec Yah Alain et avec Yah Virginie et plus nous parce que nous on laisse pas tomber les choses. Hein. Nous dès qu'on voit les choses ici en Europe, on entend, on prend le téléphone, on appelle et les choses se font quoi. Mais là, les enfants sont grands, on peut plus interdire personne. Cassé, elle va partir comme il est venu. Hein. Il va partir comme il est venu. Vous en faites pas. Regarde mon autre sœur. Elle est restée, je sais pas, plus de 5-6 ans sans mari. Elle avait ses enfants. Hein, que à la prière. Attends. Nathalie, tout le monde te regarde, on est 600 personnes là dans mon live. Je voulais te poser une question. Si réellement tu es parenté, tu connais bien la famille Olangi, est-ce que Eunice Olangi, elle est divorcée ou pas? Eunice est dans son mariage avec Guilain. Il n'y a pas de problème. La micro Boloba, si vous avez des questions. Tina, tu peux parler. Eunice, elle est dans son mariage. Elle n'a pas divorcé. Il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de problème. Maman Bonheur, je peux parler vite fait. Moi, je vous quitte alors, du coup, maman. Vous pouvez me déposer alors. Attends, Nathalie, avant de quitter, on va rassurer quand même que ça parle, ça chichote que Axel Hollande n'est pas heureuse avec Kevin Kasseya. De toute façon, nous, l'acte qui était posé devant cette vidéo-là ne nous a pas plu. Nous qui sommes déjà en Europe ici. Donc, ce qui fait que moi, quand j'ai vu ça, parce que moi, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je suis pas trop sur les réseaux. Même, en fait, la personne sur qui je donne mon avis beaucoup, c'est chez toi, en fait. Quand j'ai vu ça sur Facebook, j'ai téléphoné à ma petite sœur. J'ai dit, mais c'est quoi qu'on entend là? Et au même moment, mes petites sœurs qui sont à Toulouse lui ont dit aussi, et nous on s'est dit aussi que on le surveille bien. Et mes autres cousines qui sont à Kinshasa le surveillent bien aussi. Donc pour l'instant, il est sous la ligne de mire. Ok. Nathalie, faites-la, famille, parce que on verra pas tout le monde a maman blanche, ça a comme le maman blanche, on non, ça arrivera pas jusque là. Voilà, si on fait ça, ce n'est pas pour la dénigrer, on comprend bien parce que moi voilà, c'est une sensibilisation. Oui, tout à fait. Non, en fait, ça arrivera pas. Dada, zena tunena question pour na makambo Eunice. Makambo ya sœur Sandra, famille ya mobali ne mutu bayaki nango, mais batu bandima ki te tina suka vérité ekobima. Makambo ya Eunice, batu balobi yango eza famille ya mobali ya Eunice na Belgique. Depuis mars 2025, Eunice na mobali ne bazara les sous-soutis. Oui, mais maman, vous savez comment ça se passe? Kasi yango na lobi te, yo lobi te. Mais oh na oloba eza matière pour ba pesa la matière. Mama biso to evantaka te. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit soki likambo yo ki likambo. C'est que za ba pesi. Famille ya mobali Eunice ba lobi que Eunice na mwana bango bazalaka te depuis mars 2025. Yango Eunice a publié ba photo ya sika lisusu te na Instagram na ye bokota na ba compte na ye bokokuta ba photo ya sika ezara lisusu te parce que Eunice elle porte plus l'alliance.
Ah, bah, alors, c'est ma petite. Bon, moi, je Zonga ferai na tout ce que vous me famille, dites. kende Oyebine, kose Bozolba. renseigner. Bozoyebi Sanga Boye. De toute façon, ce Nga na soir. yebi te matière eye uti na famille ya C'est pour bokili. ça que je dis, moi, ce soir, il y a beaucoup à l'élo. C'est dimanche, il y a l'adoration. Lundi, il y a il y a encore des manifestations. Moi, mardi, je prends mon téléphone, j'appelle la petite au téléphone, son téléphone propre. Donc, en général, quand il y a une histoire comme ça, mes petites sœurs qui l'entendent me le disent aussi. Moi, si je l'entends, on se le dit. Mais Eunice, jusqu'à là, parce que encore ils m'ont souhaité joyeuse fête dernièrement, il y a pas si longtemps que ça, c'est Yaya, bonne année, tout ça, mais il n'y avait pas eu c'est vrai qu'on n'a pas parlé des maris ou des mariages ou quoi qu'est-ce. On parle souvent de nous, des fêtes, des machins, comment ça s'est passé, quand est-ce que vous allez venir, quand est-ce que vous allez partir, et comment vont les commerces. Mais je vais appeler. Et ça, je vais le savoir. D'accord, ma belle. Parce que Merci. moi, j'ai pas eu d'informations comme quoi ils étaient séparés. Parce que moi, ils m'ont souhaité les fêtes comme d'habitude, comme chaque année, qu'on a l'habitude de le faire au téléphone, en famille, via Skype où on se voit, quoi. Mais moi, je vais appeler parce que quand une personne le dit, ça va. Quand ça vient de 2 ou 3 personnes, là, on commence à s'inquiéter, quoi. Et moi, je D'accord, peux ma pas belle. vous confirmer que c'est faux ou que c'est vrai, mais ce qu'il y a dans le truc de Kevin, là, Kevin, il y a pas, on le surveille comme l'eau sur le feu. S'il y a un hic, il va dégager. Ne vous en faites pas, on laissera pas que ça dans les mains de quelqu'un de narcissique comme ça ou qui se prend pour qui il est, quoi. Parce que c'est pas lui qui a la parole à prêcher, c'est sa femme qui prêche. Et c'est pas Attends, lui. Maman Nathalie, tout à l'heure, tu as dit que ce n'est pas lui qui prêche, c'est sa femme qui prêche. C'est Moi, sa je femme qui pense que prêche. c'est qui vous a imposé Kevin dans votre famille là? C'est sa femme ou c'est, je sais pas. Non, Kevin, il vous a convaincu à quoi? en fait, Parce que nous, on a entendu que Axa Hollande, elle s'est épousée tout seul. non. C'est Comment elle qui ça a s'est tout passé? dépensé. Non, comment ça s'est passé? Maintenant, Ouais. de toute façon, on va pas se mentir. Quand la femme a beaucoup plus d'argent que l'homme, on connaît pas le fond de sa poche, hein, quand il est venu épouser ma cousine. Mais nous, on sait que ils se sont vus en Afrique du Sud, ils se sont vus, se sont aimés, et comme ci, comme ça, et vu ce qu'il faisait, il était médecin. Axa aussi avait fait des études de médecine, donc ils se sont aimés comme ça. Tu vois, et puis effectivement, ce qu'il disait concernant mon oncle, Papa Lang, c'est quelqu'un qui a fait des études, et même à nous perso, et même notre père, il nous souhaitait tous de faire, d'être avec des gens qui ont fait des études, qui ont été loin, qui sont intelligents, tout ça. Mais bon, maintenant, nous maintenant, en tant qu'enfants, on ne voit pas toujours ce que nos parents nous disent de bien, on fait un peu à notre tête. Axe a voulu quelque part épouser quelqu'un qui a fait des études, Maintenant, même si on dit qu'il est médecin, on ne sait pas jusqu'à où il était médecin. C'est pas la médecine en Afrique, hein. On parle de la médecine d'Afrique, c'est pas la médecine d'ici, hein. Déjà d'une. Axa, elle avait de quoi. Maintenant, il a donné la dot. Tant qu'il avait donné la dot, nous, c'est tout ce on sait, ils sont mariés. Nous, on a voulu avoir comment dire, des détails. Même s'il y a un couac, elle nous dira pas, nous, grande sœur, les détails, parce qu'elle sait que si elle nous dit les couacs, déjà, dès le départ, nous, comme on est là, on peut lui dire non, stop. Y était. Mais nous qui sommes ici en France, elle est venue nous relater l'histoire, parce qu'elles sont venues relater l'histoire à maman, parce que mon père est déjà décédé, il est décédé 2 ans après papa. Papa Lang, donc du coup c'est ma maman qui fait office d'oncle auprès d'eux, donc du coup elle est venue lui raconter l'histoire, comment ça s'était passé, et quand ils sont venus quand ils sont acheter les robes de mariée, tout ça, moi j'étais là, ils sont venus dans le 77 du côté de Disney, là-bas on était à l'hôtel, on a discuté tout ça machin, et moi Guilain je l'ai vu de visu parce qu'ils sont venus chez moi là où j'habitais au Rincy, dans la région parisienne, parce que j'ai déménagé de là où j'étais. Ils sont venus à la maison, quoi, pour me présenter Guilain. C'est Kevin que j'ai pas vu avant le mariage. Guilain, je l'ai vu avant le mariage à Dubaï. Même ma maman est partie pour le mariage. Mes sœurs aussi sont parties. C'est moi qui suis pas partie. Donc voilà.
tout ce que je peux vous en dire. Mais nous, là, on le surveille. On le surveille comme le lait sur le feu. S'il fait quoi, il y a un couac, il va dégager. Attends, quand tu dis que vous surveillez Kevin là, ça fait combien de temps Mani vous surveillez déjà? Parce que ça fait 5 ans déjà, En elle est fait, avec votre sœur. en Elle fait fait, des bêtises, on la mais en voit. fait, ce qui se passe, hein, ce qui se passe, Il fait, c'est comment que il fait quand même. ce qui se passe ailleurs, Ouais. c'est que nous, on est ici. Tu sais, on vit chacune dans notre relation, en couple, chacune. Il arrive des moments où on est ensemble parce que il y a une manifestation, on s'appelle pour prendre des nouvelles des uns des autres. Quand, par exemple, la grande sœur est à Lyon, elle m'appelle, il y a Virginie est à Lyon, moi j'y vais. Quand Papa Alain est à Toulouse, moi je vais à Toulouse, je vais le voir pour lui dire bonjour. Ou il me convoque à Paris, je pars à Paris parce que moi je suis à côté de Rennes. Ce qui fait que nous on se voit comme ça, ou moi même si s'il il y a quelque chose d'important ou qu'ils ont besoin de me communiquer, ils m'appellent, ils ont mon téléphone. Moi, comme je leur téléphone, dernièrement j'ai discuté avec ma grande sœur, on s'appelle. Maintenant, quand il y a des choses propres au mariage, on n'entre pas forcément dans la vie intime de quelqu'un, mais comme quand on entend quelque chose de loin, là on appelle pour dire que ce qu'on entend là, on ne veut pas l'entendre. Et donc Ok, on a l'œil. attendez, Nathalie. Je pense que n'attendez pas que ce soit trop tard, hein. Non, 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 mais là Ah, ce que j'ai voilà. entendu, c'est pas là, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième personne à m'en parler. J'ai ouvert Facebook. Il y a là ce matin, je l'ai vu. Hier, on en a parlé avec mes sœurs. Tu penses bien que j'attends le dimanche. Aujourd'hui, c'est jour d'adoration. Cette semaine ne terminera pas que moi, je vais avoir une conversation avec elle. Et je vais avoir aussi une conversation avec ma grande cousine. Et même s'il faut discuter papa Alain, je discutais avec eux pour lui en parler, en fait. Maman Bonheur. Oui, maman Benjou, Lobana. Hmm. Bonsoir, bonsoir. C'est Et pas ça. je vais me renseigner aussi sur l'histoire de Guilain. Maman Bonheur, Maman Bonheur. Euh, dans la base, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Maman Bonheur. Nalanda ba live na yo. Naza pas abonné. Naza pas abonné. Na situation ezoleka. Je peux seulement. Na ye ate pona ko défendre ni ya AXA ni ya Keva. Na ya quand même pona ko comme un témoin vivant qui était dans la salle. Oh, makambo nyonso ezoleka na réseaux sociaux. Oh, bino nyonso bozomona. Moi, j'étais là. Moi, je vis. Makambo nyonso bino bozomona awa. Nga namonaki yango. C'était le 23. Photo yo tie na miniature. Photo yo tie na miniature oyo ya AXA aza na robe ya rouge. C'était le 23 vers 10h, 11h, si je me trompe pas. Ezalaki, ezalaki workshop, babanda olobela sur, babanda opesa conseil na ba jeune. Ezalaki réunion mo ba jeune, babanda opesa conseil. Ngana ya actuellement que c'est basé na oyo ezoleka na réseaux sociaux à propos ya makambo oyo biso nyonso toomona. Ngana ya te pona okota na ba détails te libala na bango te, je ne suis pas là. Mais information ezozala bien passé te. Bato bazwi bakati vidéo parce que vidéo c'était en direct. Bato bakati vidéo bazolakisa kaka partie oyo ya micro. Partie oyo ya micro. Mais baolakisa avant wana te et puis après wana te. Yango ezotika la suspense na mitu ya bato. C'est clair. Eza bien te acte seposamaki ya roboto la micro, on n'encourage pas ça. Mais koko matina point ya ko finga, ya ko dénigrer mutu. Il y a beaucoup de réalités en fait. Soit tozongi mwa muke na sima, batu nyonso baloba ke Kevin aza na mbongo te, aza na eloko te, aza un gigot.
Nana Oloba, fous-moi micro. Prochaine. Allô, maman Bonheur, bonjour. Maman Bonheur a déplacé. Azawana. Loba maman. Bonjour, Nabande Obana panel, s'il vous plaît. Nena Lobaka Elo, Kepuna Moni Ndekona Biso, Azo Loba Lobake, maman. Batu Bache vidéo Moro Boé, Nena Zong Sepe na contexte, po abi, Azam Tuya, si j'aime si, Azaki na jour en haut et tout, Bakati ka une petite partie à vidéo, Bakati une partie petite à vidéo, te. Vidéo neza mobima. Ezali vidéo place. Oh. Allô? Mamuto yo ka Oloba. Ezali vidéo bazaki ponde bazabwe bana Atlanta. Bazaki na café chrétien. Na FCI bino lobi ke Kevin azara pasteur te ba invita ka pa aksa accorda ka parole. Vidéo wana eza déjà place aksa erazo loba abengi Kevin apesa batu mbote alobi boye tozaki na papa Kevin na ndaku to na famille moko awa na Atlanta basoutenaka biso mingi na ba café chrétien et lelo papa Kevin na ndaku azwaki motivation to inspiration ya koya ko remercier famille wana en public. Siko loko ezaki motivation ya Kevin pona Kevin il fallait qu'il pas aksa loba. Il fallait qu'il kaka abenga Kevin a mata na podium yemoko aloba makambu na ye que nzamba tienga cœur na remercier famille oyo bazara toujours présent ba soutenir biso na chaque activité ya café chrétien. Siko loko la déjà aksa bandaki koloba. Boebi famille en haute, oh, soutenir biso, c'est quelle famille? C'est comme si elle s'attendait à ce que la foule réagisse. Nde pesa ki Kevin, Canada, pona Kevin, fa ke zaka surprise. Ye moko nde aloba yango, video wane ezali, na oto chompe kutu ne misho, se po lukan ba TikTok a bo mo nango. Ezati ke o batu ba bimisi batu na contexte, non? Toza na kati ya contexte. Nde azo pekisa sikoyo, aksa loba ndo moni azaolinga botole micro aksa pas aki ko résister a ozonga sima nde Kevin a beti micro ekwei siko video ope bimi wana o bavandaki abotolaki lisu micro wana pe to misika batu na contexte beno Wana ku batu babukani na koseka. Ouais, abotoli micro na oyo. oh ya na kiti na nganga na explicité place na pona moni tenga ko sabino comme si vous informez. Mamou, moi je pense que Azo la vidéo, moni première vidéo scandale, Kevin Azo ngabo to la aska nini, aksa micro, alati ensemble à rouge. Je pense qu'Azo le belango. Azo la vidéo to moni kaka akbeta ki mbata micro ekwei alobi ke ezaki live en direct batu bakati juste une petite partie mais debi nango batu bachete après yango pe batu bachete debi nango ezaki aksanda zaki oteya asilisi azo benga Kevin mais pas tika ne kaka makamo Kevin a prévoir que alobi dans la surprise ye a devancer Kevin alobi ke non tozaki na ndako papa Kevin alobi lelo il faut remercier famille moko boye po famille na ba soutenaka biso mingi vraiment baza présent awa boye des famille nini wana eza famille wana nde vidéo oyo ebimaki donc pona Kevin faki eza surprise mais oyo pa alati elamba rouge tomoni c'est le même acte. En tout cas, on a torté. Makambo lobaka ya moko atato bito ko tango doute mais oyo penza oko cité oko sa répéter. Ce qu'on a ngana tout na kaka bato ba yebi Bible makasi. Est-ce que na Bible comment ma que moi si fois mi bala parce que selon l'histoire de Tozolanda, c'est comme si aksa mi aksa nani mama bonheur na lobby soki bosilisi live oyo nayebi te so ekapli naza anatindela ye baelema ya kecha olangi po troisième mwasi ya mobali na yo abenganga lobi na ozosala émission kala nini te na pe na besoin natindela oyo posa yango ata na TikTok otya pe na bapreuve po akecha aloko a quatrième femme sikoyo mobali oyo abali ye wana aza na poama mutu abalaki mwasi moko kala mingi te awa le 2 janvier 2022
Moi, c'est un Bota basali côté à na 4 mois, moi, côté c'est un boy live. libala. Nana ba preuve nyos en tout cas, faut y en a peso oyo aussi on peut live na TikTok. Siko moi si Nana aosa ne joua te po ba bali kecha. Mais azo réclamer biloko na ye o akendaka nango libala ba sac na ye ba Gucci ya ba Hermès ba super na ye ba sapato nyonso etikala kuna. Lokwa ba kecha ba osala mariage na février 2025 26. Kecha sala tout abimisa bilo a mwasi wana po jamais ko kota libala na ndaka mobali wana Paul Kukobor wana na bilo ambana na kati ya ndako. Yorande bomoni mwasi siko ko bima po o eza lokwa 4e mariage ya mobali wana o Kecha bali. Kecha balu to azolinga bala. Kasi ba Kecha kendaki convention na Canada. Ne place ba kutana mobali wana senga ki e demande mariage. Sikoyo nani yepa ndimi basaki manifestation mo ezaki ya 50 personnes. Alingaki eza limité pour makambo ebima te. Mais avant azana aksa abalaki mosi mo kombo na Christine Colson. Yenda benga lo ba pesika ba preuve bo mona bino mona ba mariage na ndenge dini facture à dot na ndenge ba famille ba recevoir ki dot ma nyonso. A comment ko exiger moi ça na Belgique, mon bala na Canada. Moi ça longwa Belgique qui vend na Canada. Moi ça bi ayuza déjà au salade, mon bala za policier sur soldat na Canada, msale si la a foutre l'appartement à 2 chambres. Nga lokwa na Belgique naza ni propriétaire. Ba na nga na 5. Ya mibali mibale basi 600 occupation na ye. Nani o moi si mususu auto si ça qui pas na lokwa na tika na ba mibale yo yaka to vendre pas na mobile linga moi ça kende. Bon, moi, si pas mon aïe moyen, à boy, il n'a pas été accueilli, moi, ça l'est qu'à 4 mois. Mon bal azali pervers, donc, azali. Il y a quelque chose de psychopathe. Donc, asili, kaka, moko, so asili, comment il aura film à il que banda tala, bila maison kada nanzoto. Pour me la baki si pe amutu. Moi, si quoi tala qui est, ah, so na sazarde na yo kufa. Ne aluka ki moyeni na kima lo wa Canada, azo pas na ye na bel. Na conseil mobile que non papa et nazonga kasi Belgique na ke ko fixer biloko nyonso comme ça nazwa mwana suka ndenge lobaki na ya na ye o mususu na ko baki aluka place akende donc moi ça comment ko banga comment ko passer ba nuit blanche a commencé à dépression na 4 mois na alors tant o lo mona ndaka mobile a Kecha moyen a me biloko ezaki te po mobile ngoza na ba suspicion de moi ça kenda ki atiki biloko tant moi ça comme na Belgique a bengi mobile et coïncide que zaki jour ya baliwa le 25 août ni 2022 il y a la journée de mort moi ça kende kota papa ni na cimetière ne mobile a benga ki azute po mobile azala so na mki na tonga bengi yo bolala na téléphone soro ya mbité asiliki oh tu me trompes j'avais entendu les sonneries et la sonnerie retentir qui est là choki moi ça ya mbita bengi bana moi si bana moi ba ya mbita bengi maman moi si donc ana joua moko egi okokati des jours un peu moi ça yamba quitté tant moi ça zone ici en tout cas Paul Kukobor excuse-moi je préfère rompre cette relation parce que je n'arrive plus ne loko la bala qui est na 1400 €, ne moi ça joue 1400 € à tindeli na agence a ju pe bag na ya mariage à on a DHL mobile peut déjà joie siko moi ça commence à biloko na ye o akendaka nango libala po mobile tanga ke no pesa dot na Belgique akendaka pe amemaka bilamba mwasi bilamba ndesko ezo poser problème depuis 2022 août 2022 ti le mobile alinga otinda biloko te bon siko ya sabali Kecha raison ni yo kangela biloko mwasi wana. Donc moi ça zo ça ne joue te pour babali Kecha pour yebi Kecha ndinga okedi bala na ba ovanda te ba ovanda te mobali mo amela bakisa mtu mwana mobali pe ami bale amela bakisa mtu mais ba zo tselende biloko ni mamu yoka baba congolais mobali a ghanéen papa na ye aza ghanéen maman na ye aza congolais 50% muzombo 50% mumbala aza camarade ya maman olangi babanda penza sifem sina ba maman olangi ata Kukubor wana ba non sambela pe na sifem si ba yebani pe na ba Kecha olangi très bien a balaka liboso ser moko boye bijou en attendant ça ba démarche beng sa ser ango ezo umela ake abali mosa mundele komone Martine yele babotana bana mibale ya liboso komone junior ya mibale Rafi ba mibali moko na 10 ans moko na 8 ans
nde libala ekufaki sikoyo période ya covid aluki Christine mpo Christine wana azalaka mwasi na ye ya kala bayebanaka na Kisangani ntango bazalaka na baage ba 6 ans après bazali bamike bakama na bango banzela baye okutana na Kinshasa na baage ya ba 16 ans vu que bazala age moko mwasi na mobali babotama le 6 octobre baye olingana wana age ya 16 ans babima na ye ensemble pendant 6 mois après babunganaka boye mwasi akenda na ye nzoka mpe famille batinde na poto mobali mpe atikala Cascade akenda Italie ntango akomi na Italie grande sœur na ye azalaka mwasi ya mutu mo boye mutu yango akomi ne Albert yango mpe abota na mwasi oyo papa alema bana uti kobala bana mibale ya mapasa nde azoka mukanda mobali wana akenda ngo na Italie azwi mobali akecha akotisi ye kuna na Canada nde ntango akomi na Canada abalaka sikoyo bijou lokwa ya démarche banda umia nda yo obala Martine wana ya mondele aza canadienne babota bana mibale sikoyo ntango libala na Martine ekufi aye kokutana na bandeko ya Christine na réseaux sociaux abi naoluka Christine tozalaka ne na relation et tout oh bon biso toyebi te c'était à quel moment bon bref baye otia bango en contact na Christine nda lobi na Christine tu sais que j'ai toujours eu un faible pour toi tu es mon âme sœur je vais t'épouser cette fois-ci à lobi bon moi si pe lokwa azalaki libre andimi mobali abengisi na Canada pour 10 jours bon na 10 jours on a koke découvrir mutu te ntango sikoyo esali ke mobali ntango kaka ke na 10 jours wana premier jour kaka atterrir ka na Canada mobali mbala moko aye na bague ya fiancé asali ye demande ya mariage kaka wana na aéroport monso abi on surprendre oh oui nous sommes déjà âgés on a déjà de l'âge bon moi c'est pas apesaki aval balatisi ye mpe bague après mobali baye oke sikoyo ye na bana na ye wana mibali na Belgique ndeko ke bakendaki asengi mpe facture j'aime Christine je vais l'épouser et tout bapesi ye mpe facture na otindela bino mpe facture biloko ya papa apesa te mpo yalobi oye na vi na ye abala mondele mpo bamindele bapesaka nini dot te apesaki kaka biloko ya mama basengaka dot 2000 euros apesaki 700 euros bon alobaki opesa 700 euros mais jour opesa biloko proprement dit apesaka dot en espèce 400 euros apesaki 3 super wax véritable moko oyo avlisco na 2 faux super wax basengaki ekolier elwalité biloko mosusu bomonaka badetail après apesaki biloko wana na badate eza na octobre 2020 na novembre 2021 le 2 janvier 2022 nde jour bacélébraka mariage na bango et après mobali akomisa mwasi te fo oyo ofanda na Canada bon mwasi sikoyo atalaki ke ye nde aza na avantage mpo oyo aza na ndako ye asalaka yo kutu lokwa bana bazali mpa mama bango mpa na bayaka vacances yo kokoya tovanda na Belgique bon mobali amekaki koconfraka mwasi moso abinaki na ntango akeka azali 4 mois kokaka te wana yali felo donc talaka alobi ngamo na boya libala ngamo na bimisi mbongo na nga poche na restituer dot na vu que badepense osalaki ezalika 1400 euros mais sikoyo mwasi aosenga nde biloko na ye babilamba basac bachaussure bastring na ye basoutien nyonso etikala kuna mobali akanga nde azotuna sikoyo ndeni ikecha yo okenda ndanga mobali okuta biloko ya mwasi moko boye mais ozosala effort te otuna so eza ya nini en tout cas biloko na ye c'est à elle de décider soki akokaba soki akoboka me bazongisela ye yango aluka ye nga lobi bapreuve wana nyonso naloba na nango na otina yango mpa Kapline oyebi Kapline te mama bonheur Kapline atindela o na oyo okoku te okanga dada micro neze ya okanga mamu nimero na nga yango wana tala wapi yango wana eza na bar oh eza likolo ok na otindelo na WhatsApp alors na otindelo comme ça otila bato bo voilà mamu kecha akutani na mobali wana ndeni relation na bango kecha akendaki convention na Canada mpo bazala mpe l'église na bango mosusu na Canada ye akendaki convention kuna kokendaki ine bakutana na mobali mbala moko nde omoni asalaki demande na mariage na feti wana donc ye asalaka basi bongo mais ata naza vraiment na baaudio oyo famille ya mobali bango moko baoloba toyebi ke baovanda mpe na kecha te mpo eza 4 mariage na ye mais totika bango kaka donc kecha akotika libala mpo azalaki kaka na posa libala
Mais moi, si azo sa ne joue, ate bazong se ende biloko na ye. Bazong se ende bilamba. Na oti ndelo biloko na nyonso siko. Donc, un message mon retour passé na kecha comme quoi que aïe ça mbana azong sa banane biloko na ye azana na Oui, bala oui, biloko pende belé o moi ça kenda na libala. Pour moi ça kima libala pour mo bala toxique. Siko akanga bilo a moi c'est alors que yo de bazong c'est là on bon à libala bazong c'est là pe na bag na yo. Mais bilo a moi na bato kanga aussi lolo pona nini. Mamu siko na mariage na mobali na babota ki déjà babota ki. Nana, na Christine. Te mobali wana toxique wana waza poma mutu wana. Te babana babota na ete. Basali ko fani ka 4 moments ça kokita kimi. Bonjour Mamou. Oui, bonjour. Mamou na profiter ma abonné pardon. Mamou loko ayeba moi ba news ebele. Mamou pardon confirmer biso ba pesi biso matière awa et pas mère gouve ke Enis baboyana na mobile depuis mars. Et on a évité, il faut vérifier, on a répondre bon thé. Il faut vérifier. D'accord, maman, on a moi matière. C'est bon, ma bonne, on a quitté, non, tindelo. Oh, maman, pardon, avant quitter. Moi, si on attend qui m'a dit là, mais même bilo on était poigné. Oh, sur un même moment, la nuit, on y a pas de qui m'a. À coquin, au beau, mais moi, ça boit qu'à son bébé. Ok. Il y a une stratégie à cause si mobile n'a quelqu'un a fixé biloko pour na zone. Na tuni boy po ba ko na te a kosi on a tuni. Te biloko nyonso eza ba preuve moi si na mama ya mobile na ba na mobile na jour à mariage ma nyonso ezelo ko wanga na te. Biloko nyonso eza ba preuve nyonso eza. Bonjour maman bonheur. Bonjour maman. Yeah, makambo mademoiselle Loba, c'est vrai à 100%. Là na JCC, en États-Unis. Et dans la tante en Canada, un peu missionnaire pour beaucoup de choses que suspendre pour qu'il y ait un mariage journalier. Nous sommes maman lobby, c'est vrai. Et si on remarque même le mariage ailleurs, il y a news, il y a Ketia. C'est vrai. Maman, petit na mo ka pesa ko ba news matin lobi na live na nga. Oh. Exactement ça. Mutu apesa ba news wana pesa ba lesego ba nani matin na live na aza s'occuper hors temps. Voilà commentaire, chanson matin font la commentaire matin na live. Ouais, hors temps data ngana kitina tapoter insistant na tapotage batuno ba. Eza vraiment ya solo. Pacifique, bon papa bana na ye azonga même entre bango na bango. Sous bazali d'accord te na relation wana prévane que bazala été même moi na ye moko keti azala été na mariage wana bato ebele vraiment baza contre yango mais problème c'est que eza na bana ya mama olangi baza na tête dure moko batetela so esa kangami na eloko yango nde kande moto osala yango moni bao vivre ba conséquences eza bien te personne azokosouhaite yango na moto moko mais ya moko eza pe ba tête dure na bango bazali na bashwa na bango même yeki eti ava pacifique azali na mobali azali sécurité na ndako na bango na kitambo garçon wana azali sécurité pacifique azalaki eti azali na mobali moko azalaki sécurité ya lopango na bango non ya lopango na bango te na ministère mpo na ministère baza na département ya sécurité. Ok. Yeah, azalaki sécurité sikoyo pacifique azalaki alingaka mwana ya mama moko bazalaki pe responsable na Luanda. Ale bango lokwa ba makasi na kosala ba kobeta ba mosinzo nde boye ba changeage wana. Oko imaginer na miti ba moi j'ai changé garçon azalaki fiancé na ye ayaki koma sikoyo chauffeur ya Pacifique na keta banda ko mema bango biloko créer makelele mais à l'époque papa na maman bazalaki mutolo bazala été bon biso binga pe papa nanga bazala responsable na ministère mais to longwa déjà kala omoni tango yako bala tellement zaki lo moko mariage moko arrangé azalaka resté elle a beaucoup souffert de bakabwani mais lelo parce que vraiment zonga bazonga nande baboti bana wana et mariage wana pour na keta c'est une façon zaki pour approuver Pacifique mais malheureusement à quoi il n'a pas ya babé de même na AXA azalaki pe na fiancé nazaki pe avocat maître avocat ya JCC azalaki bien mais tellement que bon balinga o frappaka na misu te mais AXA pe azalaka fiancé à Moïse Mbiye avant Moïse Mbiye mamu azalaki na garçon moko be comme baboya na parce que na cité betel moi ça côté até mamu avant
nakangeni Boss, fungola micro. Ya azalaki ntango akanga micro azalaki na fiancé na ye na JCC komona ezalaki du ciel azalaki avocat avant même Moïse. Ok. Yeah. wana Soko c'est renseigné. wana petit na o mama alobaki yango lobi fi apesa matie mwana na Yeah. azalaki na fiancé na ye ya ozomona na ndenge aye okoma po balinga oyo ebrilaka ozomona ebandeko nene mincho bakoza pe eloko oloba te parce que ntango ebardaka mama yoka na dossier Guy onayebi te so mamozo se souvenir aleka na podium ebiloko wana esalaki par responsable mosusu ya ministère balongwaka ministère Guy alekaka na podium amankaka bato barespect makasi ozo se souvenir non mpona ebiloko wana bato ebele balongwaka na ministère sikoyo na minute oyo même ye mo papa ale bana eloko aloba te mpo mwana bango balende mariage ya tembe papa Dalo alobango ils étaient avertis bazali na bango avertis mais sauf que bango lokola ki mwana bango alinga ye kaka balo nte bazali na bato koprouve so banze baprouve en plus na ndenge mpe leki ya bala alingaki baprouve neye masika te ndati po toute dernière relation ezalaka neye masika te nda yango akomaka olobanga bayebisa yango fo bana mobali moko ya kitoko ana charisme ya boga yango ndalingaka vraiment prouve neye masika te nda ya nyonso oyo ya Kevin baolangi nangi natuna mamamu successeur ya babiloko mama olangi ezalaka nani bakabola badepartement en tout cas wana nayebi te papa Alain ye aza président ya fondation Hollande bakabola baparent na bango bakabola obe bango moko mutu bakabola bana nde bakabola bamama na bango baprépara mutu te baparent na bango non bapreparaka mutu te mais soko otali video moko ebimaka oyo Guy Olangi abimisaka ke bakendaka soki conversation mona mama Olangi balobaka ke ye nde akosuccéder na pouvoir siko bandeko nde batelemela yango babimisaka prophétie yango mpenza en présence ya mama Olangi ke moto succéder na CFMC eza ye mais bandeko nde baboyaka yango mpo ere wana mpe Guy yango azalaka na vie mpenza ya sérieux te mais siko ntango video wana ye kobima ntango mama Olangi akufi bandeko nde baboyaka yango barejetaka yango oui makambo mpe eza solo ya ezala professeur bapesaka ye mais bon sikoyo zela boss zela totuna na baquestion fo toyeba makambo tolobaka boye vague mate sikoyo mamu yo loko obanda match oyo liboso ndenge nini papa ale akoka kozala trop akoka kozala autorité te devant bandeko ne ya basi selon vision ya baparent na bango Nako répondre maman bonheur. Appelle écoute. Maman nani zana tindela pardon please hein. Tindela c'est pas grave. Maman lokwa yo za moko pe ba parents no ba lié. Ndeni ni papa Alain. Papa Alain Olangi. Ndeni na ozala autorité parce que to yebi ba tété là. Mu tété la ba mu tété la mu bali et puis atanga. Papa Alain ndeni na ozala autorité na bandeko ne ya basi. Par rapport à la vision na lokumu pour protéger le ministère. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il n'arrive pas? De base, non. Alain, sur l'intime de façon à prêcher, il y a ces mots de joie, comme quand même que moi maîtrise. Il ne connaît rien. Omoni. Pour Aza quand même préparé, Aza même pas de dents. Bon, parce que na lobaki na bino nini maman Olangi na papa Olangi ba préparaki na bango ba mwana te non préparer mutu te bango mo ba préparer mutu te ba préparer mutu te yango ezaka keno ene a famille azu eloko ne na makasi vous pensez kaka na cul vous pensez pas la ba pasteur ebele lelo makambo il faut apprendre bino ça va vous apprendre faut ba atoyebi ke ba église wana comme ba ligablo na bino et comme ba entreprise na bino bon apprendre yako préparer ba remplaçant na bino ça fait la honte soit disant boyaka ba poto soit disant bozana soit disant boleki biso na ba raisonnement mais regardez ce que vous faites tala bon ko préparer ba bato ba remplacer bino te ndenge nini soni et ça la soni ba préparer te et ça juste bango ba héritage na bango ba bi ke ya mbongo biso ba auto sabana na église na tozoka soni bozo te ya biso bana biso baza bandoki me bino moko bana bino baza pire
Allô, mamie? Allô? Informe-moi. Attends, maman, attends, chérie, s'il te plaît. Parce que ça nous aide, des fois, ça nous tape sur les systèmes. Comment ça se fait? Vous êtes là pour prêcher les gens, bazon à la droite chemin, mais binomo comme ça, on va orienter, bazan, banda, on a binoté, on a binoté. Toi, tu papa Alain. Papa Alain, dans les 50 quelques. Balé qui n'a rien sur le bazar, il faut pas landa logique, n'a pas landa idéologie, n'a idéologie, on fait outa, na initiation, préparation, bah préparer. Sony. Yeah. Maman Lobana. Yeah, donc, dès que je Kabola ba département, papa Alain a président de la fondation. Virginie, il y a Zoa CFMC. Ketia, il y a PC, il y a pleureuse. Sophie, il y a Zoa femme de foi. Pour Sophie a botaté. Sophie n'a pas d'enfant. Il y a un département de femme de foi. Alain na Guy, entre Alain même na Guy, bazala na mo ba guerre froide na bango, hein. Il y en a qui bazala vraiment na ba tension. Alain na Guy. AXA, il y a za JCC. Enis nda zo école Béré, nous avons la responsabilité à Enis. Iko ba lié ba papa na maman là ba banana ba on a Béré kuna depuis 1992 bazawa ils sont où? La majorité ba longa to papa super longa. Longa ko maman langa zo ba mapa union sa chana kombo na ye yango ba. Ah ben osombisi batu biloko batu bateki ba mapangu na bango basomba yo chenyo so na kombo na. Ota na live s'il vous plaît na ngina lo ba. Yango moni ba na ba conséquences. Maman pankano miko. Ba pasteur notre bo chikali renommé s'il vous plaît. Ba scandale a boyezo rabaisser biso. En même temps, vous-même dans la maison, vous échouez. Na ningina tout nelo kwango. Na koya na réseaux sociaux ndeni na ko se vanter que je suis maman bonheur, mais en même temps, c'est moi qui n'arrive pas chez moi. T'as la Sonia boy. C'est tout. Tony Aboye, toke na ngona na ndenge na toke na ndenge théorie na ndenge normalité. To tsana no kibonzambe à part. Éducation na nukaka ya ba mama na papa langi bato ba kodina ba vani na poto awa. Ndeni ba préparata bana bango teke biloko o soki tikali tala ezabo. Comment ils ont pas arrivé à préparer leurs enfants? Tochana bonzambe parce que bonzambe ezalaka grâce, ezalaka appel, ezalaka individuel. Kosale la nzambe mutu moko te nzambe benga ye andima parce que kosale la nzambe ezalaka facilité. Selon la Bible. Selon la Bible, mutu nyoso azo appel ya nzambe abanga aboya parce que eza facilité eza na ba condition ebele, eza na ba sacrifice ebele. Mais alelo ezalika olali olamuko komi kosale la nzambe yaya, kosale la nzambe eza facilité. Bon, na kibo motoboy ndenge ni couple langue prépara bana banguti parce que ngana zo mona te papa ale wana ngana za boy na zana ya na nga mobile comme on est Roger Samba za pasteur Roger Samba za la soki na telie teti atane na zana poto boy akonya tanga pe a bouton ala sanga pe ngana za yaya okoti kala leki ata o macho kiti mimi atane on comme ma bonheur na koti kala ka jamais kozala leki pa na yo atane ngo weba na réseaux sociaux mimi oza leki pa na nga. Et nga mon père la maison ça bébé oui parce que c'est mon grand frère qui m'a élevé. Nous avons plein de droits, plein d'obligations, droits contre obligations. Il y a attendez toza ba maman mikolobo. Ce qu'on ni allait bateau yo maman na bango za renommé monde entier, baleki na e ba okota ko yoka ta sonité ko toza na ya allait na biso photo yoka ye. Parce que ce qui est à l'été, et ça, nous avons toujours déraillé dans maloba papa, toujours déraillé dans l'idéologie, toujours sambu sa famille. Ketia olangi, aksa olangi, bozo yoki sa famille na bino soni, bozo laksabiso ke bino, boyoka ba conseil ba parents na bino te, ba parents na bino ba édikaki bino bien te. Français wane ko sa bino te. Parce que biso ba auto timba ba auto toza na éducation de base, total la bino na éducation. Parce que casser wana alobaka anglais, alobaka français, mais ngana otali une éducation.
aza anglophone, azali francophone. Mais regarde son éducation. Il est mal éduqué, ce monsieur. Il est très mal éduqué. Parce que le monsieur qui est bien éduqué, un intellectuel, il ne peut pas faire des actes comme ça devant tout le monde. En sachant que sa femme, c'est une star. Et puis, il peut pas. À cause de ça, il a négocié. Bonjour, c'est l'éducation que il y a quelque chose, bonjour, c'est que maman, Olangi et papa, ils ont failli d'un côté éducation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maman éduca bango bien, maman bonne, bango ne ba prena mabe. Maman éduca bango bien, bana ne ba prena mabe. Oh, maman, beaucoup apprendre, c'est quoi? Éduquer, c'est une autre chose. Apprendre aussi, madame Sous. En fait, bazaki musika na ba parents, hein. Faut bango pe, bango bazaki banda machin. Bazaki musika comment? Bango bazaki plus na Europe. Babanese azui tanga botika bébé atindi en Europe. Non, mais ozomo na habité yoza na mboka nini. Webi mwana okopesa éducation musu na ndako. Ya lokwa bana tobota oyo éduquer ndenge musu mama bango pina bango zaki tout autour na église ya bazali na balabala. Maman nanga so ebite ke bano ba bantu mitopesa nde bano bakola na église mondiko. Mais siko pourquoi biso tobima bandoki kasi? Siko lelo tobela bango bandoki e koma ke bazaki musika bango ko localiser ki ndoki on na photo ezaki makasi ma chérie. Non, moto akwa elo ba sala moto personne nazo ko appuyer loko na c'est honteux. Omoni ezaka pour bango nyonso nde baza wana ba mariage eza raté. Eux tous ba mariage eza raté. Virginie kuna pa sala kindumba na libala bakanga e magoda. Libala oui. Bakangi micro. Mabani pas za na ye même ye pe aza erreur. Bango kotina, yo za modératrice. Bo change bo lo baka moko. Oboni ngai na lo balikambo te pona se moquer na axa Olangi ou bien ça me plaît pas parce que ngana lekisi bo mwana na ngana biloko oyo ya christianisme na lekisi bo mwana na ngai na ba juste na ba biloko ezo sala biso sone ça biso na mawa axa Olangi kota la kabo ezo ça nous énerve ezo sala biso soni boyoka soni bino baso bana mama Olangi ya basi boyoka soni biso ba oto aba mama ya bana naza na mdaku na nga na compte bancaire na nga na vie na nga mais na respectaka ya na nga mobali soka na kanisi ki afutela nga classe alatisa ngai naza na obligation pe na mobali na nga ko omoni ya na nga na rojo samba aza kutu mutu te ko bukela ye aza yaya aza papa ata tokangani binemi ayaya nanga et puis s'impose bengeni bino ba oyo ba respecter yana ba mobali tokoli na ba 17e mairie wana bozo ko respecter yana bino mobali te bo bana mabe et puis bozo ya papa na bino monde entier juste ne fût-ce que pour l'éducation respect pour la famille le respect de la famille il est où Axa Olangi. Na famille nyonso hiérarchie ezalaka tant tozo ba hiérarchie tozo ta l'éducation pe tant ba maman azo préparer. Moi j'ai mes enfants, tout le monde a ses enfants. Toza combien na panel? Toza 6. Maman nyonso papa nyonso éduque tolo bate ke ote bazwa kite bane ko bota bango maman azaki par-ci par-là. Il y a toujours l'éducation de base ezalaka na famille. Et ça a toujours l'éducation de base. Tout ça bon jamais à part. Éducation de base oh maman là ya pesa bana na eza wapi. To mona ngo ataya ko mona ke na bilembo kete. Tu toke na ndenge spiritualité les salaires individuels. Nzamba benga ki mama abenga ki bana te. Oui, on peut comprendre. Mais l'éducation il est où? Milimo banda osambela bana batu ya ngone zongeli bana bango. Ponga bana nanga so tali bango, balmo on comprendre que ate ma abonnée elle a travaillé pour ses enfants. A travaillé une éducation bana yi. Bana balobaka bonjour, bayebi ki oh maman, bayebi ki oh tata. Non, na miso batu na kosa la boité, na miso batu fona s'excuser, na miso batu na ota la famille, na ota la statut à famille. C'est ça l'éducation.
Ce que axa olangi na ba yana ba onyo so ba si wana ba tie Alain Watt. Donc ça veut dire maman olangi na papa olangi ba préparer ba d'abord l'éducation physique boy, morale, civisme ba na ngoti. Boloba. Et puis mibali na bango nyonso balingi peka mibali baebi nzambe te Oui. mibali na bango nyonso presque baebi na bango nzambe te. Moi mokie kutu ya Sophie moi mokie ya Sophie mais ya Virginie mawa na Angola nde bakina tala ba makambo bango nyonso ata Eunice mobali na ye wana ayebi ne nzambe te ayebi te. nga nazalaka na famille na bango nga kuna banda kobima na oncle na ye propre ya mobali ya Eunice oncle ne propre leki ya mama na bango bayebi na bango nzambe te bayebi nzambe te bato na oyo nani Asa bali bango nyonso mibali na bango donc mibali moko doyo ya mutu mama Bonheur mibali na bango bato ba ambiance ya baboîte ya GT Otapote kasi to mona ki Eunice wana zobi na nzembo so pe ya Kofi. Mwana moko mataki lobi na bite soka koya mataki lobi aloba nini mama Bono ngabu tena musaka Axa olangi po asambela na minuit c'est moi elle prie même pas et oui elle a dit ça elle a dit maman Bono c'est moi qui réveille Axa olangi pour prier elle prie même pas donc tout ça vous voyez sur les réseaux sociaux du matalana Matalana c'est vrai. Mais maman Bonenga na monebi ke to comme na fin du monde nzambe pourquoi babi nzambe o babi église de réveil yo nzamba komo dévoiler bango nyonso yozo mona te bazo bimaka moko sima muninga Kani ki la kete nde mutero bima nzamba zo dévoiler bango bozo bala mibali bino bokoli na kobanga nzambe bo bala mibali makamu nyonso mamu aloba oyo nga moko na ndako yoka kanda mamu limbisanga mama nanga na s'excuser le na tubela eza mukolo eyenga mamu na yoka parce na zali na za mona JCC mamu nga na koli na biloko na banda JCC na 92 bakoli sanga na ba jeune bakoli sanga na sepe banini on a été torturé bino mo boyebi pour ne pas trop parler ici mamuna yina kayo moko nga bite mwana mwasi ote atakutu batinga makabatu donc ça veut dire makamu nyonso mamu aloba mamu azana a raison à 70%. Elle n'a pas menti parce que la fille elle est venue avouer dans la vie maman Bono c'est moi qui donnais la matière à mamu je suis proche de Axa Olangi. Siko nani ba mamolangi place bazali na cousine na bango lelo Nathalie Amati mama Bonheur bazo lela place baza akunda balobi to sali musala pona libanda mais bana na biso échec total tout ya basi échec nyonso échec balakisi biso mibali nini bango moko bavini kodiv bazoka mibali yango mitu pasi mibali yango loyenge mibali yango kotrompe mibali yango balingi libanda mitakeleze nzambe na pe bana baza pe bataloyenge Ma Bonheur kitisanga s'il vous plaît bato matala na surtout mobala Axa nda opianga kanda apianga kanda moko zo sukisanga motema yesko Axa tanga oteya bato fo mwasi ozala respecter o respecter mobali na marque abona ko manque respect na public po yo respecter ngate na miso na église ngape na ko manque respect wana yo moni longi ya fo ya Axa tie na photo maman Bonheur atie na sima ki au moins ta expression faciale et ta femme traumatisée. Oui. Au moins t'es pas bala zaka muta munene tanda konda. Nzoto ane za Axa te. Bango baza bata minene tandenga zaze resté maman Bonheur. Tokumisa nzambe ya na bamabana biso malgré ba problème ezanga raté. So oza pena na moi kimia moi respect mobali no libanda linga se lomo talie kabo atiki en tout cas il faut kumisa nzambe. Nzambe ofani pena lobi te nzambe apambolinga ta mibali bamela bango mbondo te. Mais quand même toza mbali moko ke même na miso bato soko siliki amoni ke moi sinanga siliki akangi pena abangi. Po biloko aboye vraiment.
Biloko aboye mobali ye mo amona ke moi ça zaki fan numéro Les gars, 1 na ye. qui met à la paix Robini, franchement, na banda na VV Center, après Toye, les gars, les gens comme ça, on est dessus. Ça nous brise. Ce n'est pas qu'on est dessus et qu'on bouge, qu'on dit Manabiso, ça n'a rien à voir, mais ça nous brise le cœur. Dans Moningaï, Lukuta Mabea, ezaka ato parce que ça réseaux sociaux bandeko. Nga sozo critiquer maman Olangi. Non, c'est pas nanga na yote. Mais non, ça na choité parce que nazo mona mabe nga mona misu. Non, ça na choité. Et ça le quoi bino de bolinga te va critiquer ba pasteur na bino. Ndenge mo pengai. Sozo critiquer maman Olangi na papa Olangi. Na forcer kaka. Na forcer kana yoka. Parce que j'ai grandi là-bas. Bino bano maman Olangi bo sa na be hein. Bino bano maman Olangi lokola bino batikela bino ba bien. Batiko la bino ma offrande bozwaka donc vous s'en foutez na biso quoi Baposa banzoto mtesa bango bo. Posa nzoto te, ce sont les enfants qui ne t'ont pas préparé. Oui. Voilà. Yango posa nzoto te. Et ça bana on va préparer te. Éduquement fils na l'éducation va préparer te. Spirituellement va ça préparer te. Et ça c'est pour ça. Baza d'abord va appeler te dans musala. Pardon ma belle s'il te plaît, pardon. Ce qui bazala qui va appeler. C'est que le Saint-Esprit lui-même, Alinaraz la responsable, il y a orienté bango dans musala. Très bien. Ça d'abord va appeler te. Bazo hérité musala oyo par héritage, non par appel. Mais musala ya nzambe basala kango par héritage te, musala ya nzambe basala kango par appel. Soki ba bengi yo te, ozamie placé te ya kovanda. Bango nyonso ba vandi pona ba poste, ba grade, ba diriger, ba gagner chicon. On est d'accord? Et comment est-ce qu'on a responsabilité na bango que ba kende ko luka, comment to ko diriger? Pour na kozala un serviteur ou servant de l'Éternel, faut na zala ndenge nini. Il y a des principes, il y a na kosala boina sala boité. Bango ba uti na matalité na bango ya hors appel, na ba vie na bango de luxe, ba eko s'imposer na musala oyo baza préparer te ni appelé. Azo hérité, mais aujourd'hui Moïse Mbiye aza musala nzambe. Ils sont tout même na musika to samela na cité bête. Oza quand même l'image de Moïse Mbiye. Il a passé toute sa vie dans l'église. Moïse Mbiye. De l'autre côté même, il peut hériter, mais on l'a vu. Tout le monde a pas musala, tout le monde a pas sacrifice. Azalaki wana, malgré Balaba, les Alaki à côté, mais il a travaillé pour devenir aussi un homme de Dieu. Appelé ou pas, je ne sais pas. Il a remplacé Papa Naï depuis Papa Naï Azaki non en vie. Azu église Nabango de 0 à Tomboli. Pour Moïse a battu aussi Bethel. Bethel est comme un atamo boyekwei. De l'autre côté, et ça va pas trop dans ma doute par rapport à Nabango. Moïse a travaillé pour tomber la Bethel. Mais Bango va travailler, Bango va dire Bango tout à 100%. Baza va appeler, Baza pene lo quoi apporter, Moïse a hérité Bethel. Ba preuve ezali, il a travaillé. Bethel le Koufaki, Bethel le Kweyaki, Bethel le Tikalaki vide, Bethel les aki encore inachevé. Ce qui Bethel est télémis sous Souboye, c'est grâce à Moïse Mbiye. Bango basaleli olangi nini, basaleli église na bango nini, parce que nyonso batiki yango complet, bango bazo bénéficier na mabonza. Bakomi ko détruire le logo bango ba moneli pas cité. Bazo buka d'abord gratuit na o balonité. Na place ba protéger, bakomi ko détruire. Bazo rendre compte que maman na bango asali musala. Na kati ya musala ya sali, il y a de bateaux et on peut bazara déjà contre bango. Il fallait pas travailler image ya maman na bango, ba couvrir ba erreur. Maman, na lobi ezela na leki nanga poza kama yele tina na ngai. Tozo mona maman yo Axe Olangi. Je suis désolé na kola kiso peta musa parce que toza génération moko. Axe Olangi, au moins Donald Trump a été héritière aussi. Est-ce que vous le savez? Donald Trump a été héritière.
ebanda na koko na bango eye na papa na ye eye pe na ye mwana donc bongo bino bozosala effort te ke eloko wana e avancé so bino bozosala eloko wana fe kita peuple noir, les Africains, les Congolais, vous êtes comment? Vous êtes des abrutis ou comment? J'ai dit, oh, héritier, na loba qui bien te maman. Donc là, trois personnes, héritier? Bien, vous avez héritier? Tout ça, na lobi, ils ont faute na binote, ils ont faute ba parents na bino. Ba parents na bino nde ba préparer ba certé et puis ngai live nanga na zo sala na ko sala ngo sous lobby ata une semaine pour sensibiliser le corps de Christ bino histoire ozo le kana famille olangi ba pasteur ebele na Bible ba pasteur ebele o bazali ba star ba renommé bozwa mayele bo sala soni bosa makambo lokwa neti batimo botanga te lokwa batimo neti batimo bosa lokwa batimo éternel neti bokufa te bokoleka te et pourtant boyaka na poto awa bosa ba conférence na mindele. Préparez vos enfants, s'il vous plaît, spirituellement ou quoi, préparez vos enfants. Dada bamona déjà na kati ya bolangi muto préparé te parce que bazaki papa na mama bande ko mona na bango tu bamona te soki bamona ki to linga to mona na vivant na bango nde bazo préparer quelque leki na ngai soki bamona ki na kati ya bana muto préparer bongo ba collaborateur na bango. Pourquoi ils ont pas préparé ba collaborateur soki na zate le quoi na bana nanga na bana mutu ba benga collaborateur nanga dada bongo ko pesa collaboration bana mutu ba benga ni ba collaborateur bana ba benga maola na mbongo o comprendre bana ba benga ni tous les collaborateurs mama zo boya koloba vérité pas ba collabo parce que azotala soki na pesi responsabilité mutu ala ko bana nga azali na omote mama kufa na émotion mama tikala na charge atali charge na okokate mama kufa mama kufa na émotion amoni responsabilité tikali nango a gérer ndenge nini émotion charge eboma Bonsoir le maman, bonsoir mère Gouvé, bonsoir maman Bonheur, bonsoir ma maman. Bonsoir maman. Mère Gouvé, problème est que akokaki kotike la ba collaborateur parce que yé asilizaki déjà malice dès le début ya kolobake combat spirituel eza église té. Bino ko ya sala combat spirituel eza lokola na lobanetu eza lokola ONG. Yango monaka déjà dès le début akindaka na système que combat spirituel eza église té. O biso pa na biso babalisaka te biso pa na biso soko lingo mais lelo makambo nyonso bango bazaki koboya o bango baza église te bakoma kosala ngo avant même ye moko akufa atilizaki ka maline po ayebi ke abatalaki déjà modèle o bazozwa ba mikondi modèle o bazozwa biloko baozwa soki babi batia église babenga ngo église ya mama fondation yango moni atiaka ngo fondation olangi po soki balobaki batia ngo na kombo église atali ne bela bato mayele nyonso bayaki wana tout ça bona boye ekoluka ke soki bango lobi bazate bazwa ba cédé kiti na ba collaborateur yango mona utiliser malisa ko benga ngo ke et pas na bango eza fondation na ba papier na bango nini eza fondation donc loko eza fondation soki bango bazate eza héritage ya bana na bango on comprend c'est ce qu'elle a fait. Donc moi et bolo ba ezate pour moi te mko mto se biso e pas biso pasteur azalaka te pour na bible te na bible balobi bolongola te bo bakisa te na bible ba bengeza na 5 ministères docteur pasteur apôtre évangéliste et prophète et puis na nini o etali misala église eza na évêque eza na ba diacre to moi si ba diagonesse siko o bino bokoma kyo biso pa na biso toza ba pasteur te biso toza ni kasi muto ba mama ebondo ma copine privée na lobi na okati ote na lobaka boy toza na poto soki couple Hollande balobaki ke eloko oyo toke nango na ndenge ONG ezali fondation on a dit combien pas
toki na mingi ya mokuse ya moko tokenda na molai te bato bacomprendre biso amonaki ke ezali fondation lokola mboka na biso à l'époque bango batetela bazalaki na bavantage mpona nini ainitiaki yango te na l'état ke si je ne suis pas là et que j'ai des enfants incapables il peut pas gérer ces fondations là nde tomona na poto oyo resto du cœur eza eloko ya mutu moko lelo ekoma ya l'état pourquoi ils ont pas fait mpona nini basalaki yango te ils ont pas fait ça. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, ce qu'on tourne battu. Ce qui va te bailler, biso bala kiso bana dina bala, ils ont été effacés. Bakoye biso te quand so ki abucho kufa bo bayeso mona dina bala ucho kufa parce que ce sont des gens qui ont éduqué leurs enfants et puis ils ont préparé leurs enfants spirituellement. Jamais au monde ba on a kati bana à part o amukolo akufaka. Oh nyoso batikali jamais o tikala ko yoka mbana dina bala na kata ba scandale. Jamais o tikala ko yoka ya bango. Osomona. Parce que maman, mère Gouv, toi tu n'as pas regardé le jour où on avait Babimi Saka, Alain, et maman Moko Boyaka Kuna Basala séminaire, de Babengi, Alain ba changer combo ba PC combo à Paul. Maman na lobi vision zamba la kisi yende mutu kotika la négliger. T'as la vidéo on a été. Ouais. Amona. Ouais. Donc au moins vidéo on a déjà et on est ce qui n'est mutu le oso to zongi le na bo moto boye. To le bezaki cop. Et ça qui m'a cambo basi ba mi préparaki. Parce que moi je ne trouve pas ça normal. Kasi maman elle sentait déjà coincée par rapport ya oya lobaka. Abane koko kasko ko bimana ngoti fallait intervenir quelqu'un pour arroser les locaux wana. Tiko yo loko na comprendre té. Comment au moins ngelo ko esa nga passe oya mimi a lobango. Yo na ebisa ba para. Kumima mwana na église elingi ko lobate ke mwana wana salika compte na Christ. Oh, batu ba parents msou basala bana ba traumatise parce que moi-même je sais que je suis passé par là biso zaki maman so la bongo mutema soko ke église te dimanche les ya ko ya kangi ba teva sale au moins na yebisi baninga nanga na bongo ami na ko yoka so musique mukilité na sale bo maman na osala ka moi mukolo fete ko beta bo ma mère gouverneur na ko kata luketo kanga maman so bongo isanga na kasi mais le jour où je fais les racontes na poto na nzambe ti lelo na tika ozonga simate donc c'est-à-dire que zaki ba traumatisme ba on mepe mabino en église avec force olinga o tika masumu ya makasité ba tikisa mutu masumu na makasité non c'est-à-dire que loko nga esala nga pasi ndenge mama omonde toza boy mama ndenge ma mimi alobi komona ke batu mususu lelo ba vie na bango eza détruit ba tika mabala ya ba deuxième bureau ya ba troisième bureau ba pekisa bango ko bala ba pagano mais soki to teli na vie ya bana na ebala ni ba divorcer bala ni ba bali ba pagano mais il y a des femmes oh lelo ti lelo likolo ba te ya mama olangi ba se retrouver te mi bali ba boteli bango biloko ba sali botala sœur na biso amataki lobi alobi ke yaya na yaza parmi bano mama olangi ayaki o former soki ayeli bango ka mobali mama olangi azalo bango bana te mi bali ba soki bala bana bande kwa mama olangi. Pourquoi cette méchanceté? Lelo azali c'est un banquier na âge de 48 ans. Azana mo 48 ans, azana mobali te libali ona babali na famille maman olangi. Pourquoi détruire les gens comme ça pendant que vous êtes pas capable parce que la Bible dit on donne que ce qu'on a. Mais comment vous avez bola kisi batuke, il faut qu'on vive dans vie à sanctification mais na banda kuna bino yango moni Bible eloba. Un diacre avant ba nommer. Et bondo pardon. Biso to tobaki na yo ti 23h. Mais ngina tuna soki ba maman na bango les blancs disent ceci mais De Gaulle, je pense De Gaulle hein, selon l'histoire hein, de Nalandaka. De Gaulle a dit ceci là où nos ancêtres ont failli, nous on va faire quoi? On va réparer. Voilà. Biloko ba ancêtre na biso basala ki ya malamu, on va faire quoi? On va continuer. Voilà. Il faut bango yo aksa olangi parce que biso tolandaka tout ça ba abruti. On n'est pas des abrutis. On a des têtes qui fonctionnent. On a des têtes qui réfléchissent. Batu oyo batanga. Soka mona kike ate. Na makambo ba parananga eki ba pesinga gâteau na plateau. Na kuti nyonso na vie. Na tangi na facilité. Na zana nyonso na facilité. Et tant qu'un intellectuel atali ke ate koto ba parananga bazaki ni basali ki mo erreur na sali na corriger. Aksa olangi akorsa lango teke mwana moko boya bimpe na dibo mama olangi ayeli biso pe moi rénovation ndenge Moïse Mbi ayeli biso parce que Moïse Mbi azana ba biloko moko pe a changer na Bethel hein? Parce que moi j'ai pris na ça me rappelle na Bethel nga na Bethel za miki ba mama
bipupula bamatambala. Mais étant que jeune asaini à modérer, à rénover, ayena nini na touche na ye siko yo aksa olangi yo lokola yo za teti moi c'est teti orgueilleuse. Qu'est-ce que tu as apporté na idée à maman na yo? Ah, c'est ça, hein, parce que même les Français, balobi, les fils, ils doivent faire mieux que son père. Voilà. Les filles doivent faire mieux que moi. Est-ce qu'il y a des femmes intellectuelles ici? On doit montrer axe à Olangi que maman, on est plus intellectuel plus qu'elle. Aboti dorter. Ba maman musu ba teka ba mazo teka makala loba na ba bimi dorter. Loba bimi ba licencié donc ba na maman na yo ateka ki makala na balabala yo comme ko teka makala na ligablo. C'est ça la continuité. Donc, ta mère, maman Olange n'a pas beaucoup étudié, mais toi Axa Olange, tu as beaucoup étudié. C'est quoi ta rénovation? Oh yo, mais même dans le ministère à commerce spirituel, c'est quoi? Tu as amené que la bordélité. Maman na yo na papa na yo, papa na yo bala maman na yo, mais yo yelibiso que yo bali mo bali. Et puis tu veux nous imposer ça. Toi, tu viens d'intellectuel, un médecin s'il vous plaît, généraliste. Attends, vous nous amenez où? Parce que la spiritualité, c'est autre chose. L'éducation aussi, c'est autre chose. L'école aussi, c'est autre chose. Étant qu'un écolier, étant qu'un intellectuel, Axa Olange, tu as ramené quoi? Le pierre, les bangs, oh, mais mis dans le ministère à couple Olange, et c'est quoi? La mémé bino bana JCC bola la mibali, avant baba la bino, et puis bozo mbongo bo pesa mibali. Yango la mémé. Mais gouvé, tu vois vidéo et salinga sous kanda on a autant comme on a la journée aller dans OK église na ton éviter vidéo et ko bimela kabo. Azu apesi mobali miko. O kututé. O apesi mobali miko, mobali va donner bonjour ce au peuple de Dieu. Siko yoka mobali. Na zaki ko sambela nzambe na tout na nzambe ceux qui na kopesa bino bonjour ndenge ni na pesi nga verset nga bi mais ces gens ils jouent avec bato ba vidi bano ba osaka na bato. Donc c'est dit yo ye ceux qui place pour pesa mutu pour sa pepa nzambe mbote na buto sambela kina nzambe ngabi me banu ba osala théâtre ngala donc on a comprendre te Axa Olange batu nyoso balanda bino bazala complexé na langue boloba te hein. Moi personnellement je ne suis pas complexé ni la langue anglaise ou francophone ou bien non ngala landa ka o muto so dégager. Peu importe, on va chinois, allemand, na landaka idée à mutu. Oye na ministère à maman ya maman na yo, au lieu de la continuité, mais yo no ça la que elo qu'on fait quoi et beba. Parce que ceux qui peuple congolais à l'amour qui lelo, à se réveiller, à se abana ko revendiquer ba droit na ye. Maman, axe ba ko bana ko bamba bino mabanga, je vous jure, kanga datia lelo. Ceux qui vont se comporter bien, surtout yo Axa Olange, bino bana maman Olange ya basi. Ceux qui vont se comporter bien, na kisasa wana bako bamba bino mabanga. Toza ao. Kanga dati ya lelo. Boza mayele soi-disant. Boleki biso na mayele, oleki nga na mayele, mais oza na raisonnement mukie. On a raisonnement mukie, ose la kibonzoto. Njote me maramutu placité et me maramutu musikate. Bako lapide bino na kisasa wana. Pour maman na bino, bate belé bazana ba haine, ba tikana ba souvenir à ma bé. Même moi qui vous parle. Nous avons ba souvenir oyo, maratre nanga salanga. Likolo à l'église wana. Likolo à parole maman Olange. Moi qui vous parle. Ole bino batuboza mayele, bo Paul Pissé lo Congo, et tika de génération à génération, et comme à l'oko la soi disait à catholique, et comme à l'oko la tamuto bimisa et idée à rester du cœur. Mais bino boso na ba légèreté, ba banalité, parce que tu parles français, parce que tu parles anglais, et c'est toi qui as posé un homme. Ok, ko bola mobali, de ma jeune fille balanda le coloqué, les lots Bible échangée selon Axa Olange, basi fo baba la kamibali. Voyez-moi ça. Et depuis mais gouvé.
Maman Olang était en train d'interdire les gens. Babi, ce qu'on a dans matango lingo lela. Maman Olang il faut péki ça. Aux a droit qu'on lela te. Basa kaka soko leli. Mais maman Olang il est mort à kufa. Allez là, Mobile. Mobile a Ah. kufi. A vu à sali choc à kufi. Mais pendant qu'elle interdisait aux gens de pleurer. Babi, ce qu'on a kuna na matanga. Makama kolele zate. Makama kolele zate. Siko nde. Ebondo, epi nande bakunda ye na hôpital na bango wana. Est-ce que bako kunde na hôpital? Ba ki kunde na cimetière. Ya za na rafa kuna. Ah, bakunda na rafa. Bakunda na rafa ko, basala monima kuna mausolée na rafa. Eh, ba Oui. Maman, la victoire. Aza na rafa. Non. Eh, c'est renseigné bien. On peut cacher. C'est renseigné bien. Maman. C'est renseigné bien dans la rafa. Maman. Basalela mausolée. Maman. Bakabuso tozolo faut ça dans les formations la victorieuse. Eh, nga mona ba mema ka ebisika bakunda papa. Maman, ozolo ba sentiment de On est dans l'hôpital na bango wana na bibwa. Kuna te maman. Boniko. Donc basala ka mausolée mais bakunda ete. Eh, bakunda kuna te. Bakunda e wapi? Kuna bisika bakunda papa Olang. Bakunda ka. La lobby Victoria ozana kisasa to na kisasa te. Voilà. Faut bablong susu balobango faut lo bango ba réserve. L'état permet po ne masikatenda bakunda na lopango na ye. On parle pas de ne. Kasi ye paza na rafa, bote yanga na obenga mutu nga na yebi azala na rafa na hôpital na bango bibwa. Na lobi ya mutu wana nde azo ba vérité parce que obenga mutu wana azo ba vérité. Oh. Ozo benga mutu, siko mutu wana nde vaccine te yenda azo ba vérité. Aza ale Olangi. Mpo mutu akomata na live na nga. Oya koloba vérité famille Olangi ezaka ale Olangi kesha Olangi aska Olangi bana mo Olangi. Boyoki oya bakunda na bibwa. Ya solo mama Olangi. Nga naza souvent na Venise etala na nini na bango. Venise etala na pena na rafa. Azaka wana na rafa na bibwa. Bato bayebi bo matawa. Ezala vraiment na bibwa. Ma gouv nga kiti na tiki ma bonne na makambo ya église na bango ko nga sa église ko te abunda na wo tina suka to komi lobby. Mama bonne amatisa na mbombo. Mamo aussi Na wata mbombo po na mbombo. Ye kaya bibwa no. Rafa izaka na bibwa. Papa mbombo na papa kimia la paix bon mata parce que papa mbombo asala na VV Center. Amata eza na bibwa. Bon mata bo ko expliquer biso boni ko mama tali kama ngo bana ba osala ba bêtise boni ko mama na ba kinga ina. Oh, mais ata na bibwa. Bakunda na bibwa. Elo na section makasi ni. Te amata nanu po akundama na bibwa mozole eza na bibwa. Bamata. Eh moko mamimi mwana JCC oye JCC ata kusika te ndazwa poste yaya azosala te fort kombwa pa. Allô, bonjour. ozosekisa ngai mbote na biso nga mpe na mwana JCC biso toza bana JCC ya ntongo tozala okende na parc na jardin botanique kuna tolala banzala osakana te. Donc mama na nga aza Jaël ti lelo aservaka kuna donc bakendaka na mausolée na bibwa bakunda mama Olangi kuna c'est vrai. Merci bébé na bakendaka mpe kuna kosala bakendaka yango kosala bacérémonie na bango kotala kuna ils permite mais bakunda cadeau. bakunda na bibwa oui mama na nga aza Jaël aservaka ti lelo aza mama sociale donc voilà. Mama azela mbombo aservaka wapi? Mama na nga aza na Kinshasa mama na nga aza ya Kenya aza à London mais mama na nga aza ya Kenya aza mama sociale aza mama Do opa. Maman, kanga mikongo. Merci beaucoup. Oui, bon, c'est ça. Il on a rien à le parce que maman n'a qu'un enterrement. Maman Robini, Robini. Oui, dans la concession familiale, oui, c'est vrai. Oui, Nabi boit cassité. C'est ça qu'on a mais papa Olang, il a été Nabi boit. Bangoli balé bazakuna na basala mozole moni Nabi boit basala mozole kitoko. Comme ça na tela maman na tela. Nabi boit. Eza Nabi boit oui. Ngana ba photo nyonso bakunda bango ensemble. Bon mabeza wa. Mabeza wapi tant bango bandolo va laisser les morts enterrer leurs morts. Bango bazo mile ya bato eza normal ta. Kati wana bango mozole ya monene kuna na ba activité na bango nyonso esala mawana.
Et voilà, ma sala ba activité ba kenda kuna we. Mais maman, le qui laissait les morts enterrer les morts. C'est ça. Attends, non, j'ai pas compris. Bon, et là, on a besoin par rapport à quoi? J'ai pas compris. Par rapport à quoi immortaliser ba maman na bango pendant que bango balinga ko faire comprendre ba tout ce que muta koufi et s'il il y a plus de relation, il y a rien de pas de cérémonie. Exactement. Nga mama na ngute matanga mama na ngai koko na kufa na lisala kenda matanga te ba pexera yake. Ba komi ba tie place moko bo ba tout fo ba yaka ba cérémonie et tout ba voilà. Tika ba fleur do ekoma penza liemo we osambeli wana ndet basala mama Maria nde ekoma ya bango. Exactement, ekoma penza bongo ba koma okesambela. Mama bone ko changa tembete balakisanga ngo. Nga mama na kenda kuna yeza solo yeza lokuta te ba kenda kuna bina osala ba prière na bango kuna. Nga mama na kufa Maman nanga kufa koko nanga mwasi en fait akufa mama olenga pekisa mama nanga kende matanga mama nanga kende matanga koko nanga mwasi te akenda te baboya abo mama olenga boya ba pekisa epe ko lela te même ko mama olenga kufa mama nanga ninga lela na ki choqué mais ya makambo Ça c'est quoi bon Ah bon asenga pardon. Timanga pardon les ateliers za mta aussi la o matapo pesa ngamba kado te me yoka ne mtu za na vita kamere me o kabarate eloko moko te me o za kana vita kamere ba vantar no pe na lebia Banda mida. Ya na pecha kali. Bonsoir la famille. Bonsoir Mazi. Nano la nabino banda kala nazo moyena mate zala kite pona banda ko sokola bilama makelele. Na seki kata undeko moko mwasi utolo batu talera ke maman olanga pekisa batu balela na matanga soyo batu bakufi. Oui c'est vrai. Soki okufeli mama même papa na yo okoza na droit kolela te. Bongo ye moko na matanga mobali ne kaka na mutu. Wana atene je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Mazi wana siko yako se moke na ngana leo. Tika lobako jamais. Mazi tozalaka bien comme makenga respecter pona o manquer o makazi. JCC, pardon, JCC, Mkolo boy. Eh, nakiti là, JCC, bon dimanche. Jamais. Jamais. Bon, dire à très bonne qualité la première dimanche de janvier 2026. À tout à l'heure. JCC batomboki. JCC batomboki bazobenganga. Arrêtez de m'appeler. Bana mamolangu tu bazo fingisa biso. Bana maman langi, pourquoi vous m'appelez? Vous m'appelez pourquoi? Bana maman langi, asa olangi, na wana bazo fingisa biso. Na oyamba te, arrêtez de m'appeler. Leli maman héros. Sikoyo ces choses là. Nous allons JCC à quarantaine. Oui, maman, oui, maman, Mazé, JCC si là on a 45 ans. Oui, évitez. Na oyamba te, faut pas m'appeler. Sinon, comment on a une femme pleureuse? C'est caca. Nana kokisi 45 ati. Maman on a aimba bon. On dit na boss. Te alela bongo. Continue koyemba, ma bonheur asepeli nango. On ka parle o kalozi. Moto tiki makambo koyemba ya mama olangi posi wana bana olela eza façon ya kolela eza lokwa biso bateke tolela na kobina na koyemba mais papa olangi mpe azalaki na nzembo na ye yedikisa makelebi yo yedikisa makelebi yo. Bon mama ozali kulazo seka nini kasi yo papa no asala kuna te. Mutu nyonso alenga na bise nga na ba shock ne nga so na bete bino nga bo seka te pardon ma bonne ti ko seka mo ba bolo bana heureusement mama so ala misu makasi nga be ba botola mobile
Zela maman. Omoni papa o azaka mulai boye. Papa na kenda na bosa ni komone. Josué. Non, c'est pas Josué. Le papa qui était azai na Ah, Zela. bois. Papa Jeff Kembolo. Non. Aya Libandi. Non, azai de bandité. Azai na bataille lokola. Pas Moïse. Zela, azai na taille lokola ba. Papa azai na azai coach ya football. Nani comment il Tina obete. Papa ministère papa moko azaka papa azaka mulai boza na voix rock. Qu'est-ce que papa Josué? Non, c'est pas papa Josué. Papa Jean-Claude voilà, je pense. Oh papa Jean-Claude. La ministère na bino. Nazo sala analyse nazo comparer na moi azami makamabali pe boy comment il nani makamabali mingi aningapi makama musique trop genre Katange wana il s'appelle comment Constant Omari. Constant Omari papa naza lokola ba il était lancé comme Constant Omari na ministère kasi wana te papa Josué akenda ouais azali. Mais pourquoi il parle pas pourquoi il réagit pas aloba nini ye ozala tape baintere na miso moto akomo ata baintere na aloba nini balongwa bapapa na nyonso mikolo balongwa jamais papa Josué aza oza sûr azali bango basepelai te ke bana bateyaka bango papa wana aza loba ye azongaki na nsima alongwa pe te aza me bato nyonso oyebi wana nde oyokanisa balongwa frère oyo ya adoration Blaise aza frère Blaise aza motu nde kamini te baota pe kofinga epai nisi eza Alexis akende mariage moko ya te na ndenge mabe te omoni nga Enisa se rebella na ye de ses vivants de ses parents. Oui. De les vivants de ses parents. Enisa elle était en fait Enisa azaka lokola mwana oyo kombo nani Peniel. Atikala na ye kozala hypocrite te. Oui.